azalina Piko ezalina kolo Yesu azalinje Laso lora momo ina landanzela naye Oni kakolo Yesu aloni Mera yelelo Ala
maboko. Betela le roi devant maboko. Betela Yesu maboko. Nazoka maboko note. Betela le roi de gloire maboko. Papa ke nango te azo iseli mukolo nango. Posoka ke nango awa. Babi nanga papa Fandanie. Quand il y a sa répétition 19h, il y a chorale sa répétition qui 20h, bino 19h carré Cécilie. Babi papa Fandanie. Bongo comment on a travail va présenter les lots Zambazwa lokomo. Ya mwana toko bete la bango le sumaboko bete la bango maboko pour musala kitoko. Nzambe apambola bino pe bo continuer. Tango nyonso na lolenge yango nzembo ezali likabo na bino bobebisa likabo yango te bosalela yango tango nyonso tika nzambe asunga bino na musala munene bozali nango na komona Yesu amen. Bon, vraiment la joie parce que déjà c'est par la grâce de Dieu et Salamina ce n'est pas vraiment à nous il y a c'est pas Nzambe Azwa le Kumu, c'est vrai pas na batu ressuscité et de rotali ça va non seulement ressuscité mais assez quoi dire à ce qu'il non seulement pour ce quoi mais molimo na ye et ban na kati na biso pour laquelle tu as dit na esengo ya ko célébrer manifestation on Nzambe wana oya bani na biso boye abandaka na pèlerin boye na dit que biso to robota ba so ba robota pèlerin et zalaka toujours grand dans ma pambo le pèlerin au nom de Jésus amen. On a chorale le kuta koloba te eloko koloba vraiment mingi ezali te bino moko bomoni be fe ndenge leki ndenge chorale ezoko maniola oyo etanga banzembo nango en tout cas eloko koloba mingi ezate o eza chorale moko ezali kati ya haute qualité ezalaka kaka na niveau ya likolo donc eza chorale oyo batravail ezosalama makasi mpe ezosalama malamu d'ici mpe ndenge tozotravaille boye mpo toza so na voyage mosusu tozokende na Congo central donc na Congo central d'ici juillet août toza na Congo central mpo eza kobengama na bisika oyo esengeli mpo na travail oyo ya chorale azokosala donc pona yango eloko akoloba eza te me bino mobotala bilili ndenge chorale ezokomaniola banzembo bokomona yango. Merci nga kombola ngai frère Hervé Noah naza choriste na chorale Pèlerin na voix ténor eloko akoloba vraiment pona journée lelo eza kaka kopambola Nzambe parce que au début c'était pas vraiment facile par rapport ya baton bato mosusu baota mosala bana misusu il faut ta classe examen interro par-ci par-là c'était pas vraiment facile et Nzambe na bolingo na ye Nzambe na mawa na ye asali et que journée oyo lelo eleka malamu eleka vraiment une journée très 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 spéciale une journée très agréable eloko lobezaka juste kopambola Nzambe Nzambe akumisama na ye na oyo asali na pokwa na lelo. Merci beaucoup. Un bataille belé, à préparer par la grâce de Dieu pour accomplir. N'a surtout. Donc, Tobi fait ça qui tombe midi pourquoi. Prima au monde comme ça ndé leki. Na makasi na biso monte mais na makasi ya mo mei to sepeli. Tobi na Nzambe merci. Donc quand le jour to loba. Ba ba kenda kala boya ba place tano ebele. On passe na posa kokota boya. To zela bino. Bonsoir. Vraiment na tondi Nzambe. Makambo boye Nzambe ka mutu akokosala. Mutu amokili te kaka Nzambe. Yango lokumu ezongaka pa na epo nyonso eza ya ye. Koyemba o toyembi vraiment eza pona makasi ya mutu te ya dirigeant te ya bakorise te eza ka makasi ya Nzambe. Tika lokumu ezongaka epa na epo yende mutapesi biso mingongo ya koyembela merci. Pour l'éternel, bonne grâce à Dieu.
après un temps de préparation, nous sommes maintenant que l'on est aussi ici. Et Dieu nous a fait grâce, on bénit vraiment l'Éternel. Par rapport à nos activités, on a commis les lots, vraiment c'est Dieu. Donc on a évité. Donc pendant le préparatif, on avait des difficultés, mais aujourd'hui on a la solution à nos problèmes. Donc on a commis ça parce que on peut ton numéro qui n'a pas tout le sobayaki pour l'imonaye et pour ça la bombe là. Merci. Bon, je ne sais quoi dire. Si ce n'est dire merci à notre Dieu, parce qu'il est le maître de temps et de toutes circonstances. Il a permis que ce soir, nous soyons ensemble en train de célébrer notre Seigneur. Oui, la chorale, le pèlerin de la CBFC Kitega a préparé ce concert à l'occasion de la fête de Pâques. Ce que j'ai entendu, c'était un concert jumelé, qui dit jumelé parce qu'on a fusionné la résurrection et la Pentecôte. Donc les chrétiens se sont réunis ensemble pour célébrer leur Dieu. Moi personnellement, j'ai été ému parce que c'est un beau moment de détente, de plaisir, d'adoration. Donc je passais au moins un quart d'heure devant le Seigneur en train de célébrer son nom. Voilà pourquoi je dirais merci à Dieu et surtout merci au chantre de la chorale Le Pèlerin. Et nous avons vu un ancien choriste. Aujourd'hui, il est devenu le pasteur titulaire même de l'église locale. Il a pris le bâton, il a dirigé le tout dernier cantique. Ça, c'était fantastique. Nous disons merci pour l'organisation. Merci Mingi. D'abord, bonsoir et merci pour la concert et à Pâques de Pentecôte et à chorale et le pèlerin. Merci. Il est qui toko. Mon été vraiment Nzambe akumisami na kati na yango. Tika komo na Nzambe ezwa lokumu. Na sepeli pe totoni de se pour na concert yango. Pe ba chorale Kitega chaque fois ba yemba bazola ka sabisote bazali ba chorale oyo bazali ko maîtriser nzembo peza na ndenge ko. Merci. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous puissions tenir cette activité qui est de grande envergure pour la célébration de la Pâque et jumelée avec la Pentecôte, qui sont des événements importants pour les chrétiens que nous sommes. Nous avons voulu faire ça non pas par coutume ou par routine, mais nous l'avons fait, c'est pour marquer ces événements qui symbolisent la souffrance qu'en dirait notre Seigneur sur la croix, mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a vaincu cette souffrance, il a été au-dessus, il s'est montré qu'il était supérieur, qu'il était grand, il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, et surtout de la chorale Les Pèlerins, nous ne pouvions pas faire passer cet événement comme inaperçu. Voilà pourquoi nous avons organisé ces cérémonies en guise de reconnaissance à notre Seigneur. Voilà ce que je voulais dire pour cet événement que nous venons de célébrer.
Bravo.